Bon matin, bonjour la famille, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Vraiment notre émission bon matin. J'espère que tout va bien chez vous. Vous avez besoin de se préparer, vous qui Moussala papa, Moussala maman. En tout cas, bon matin. Tout solo la moi mouké, tout besoin temps et belete. Na coaching à moi retard. Il y a 6 minutes. Voilà. Au lieu de 20, tout besoin 15 minutes. Alors, bonjour la famille, shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bizu bino, boboto bondeko, na kati ya mabota na bino, wana toye na sui le baoba, na oy molobeli na bino, moto bolingaka, ba maman, ba papa, pourquoi pas bana, ba nièce, ba neveu, vraiment vous en avez bonne adresse, vous partagez mission, vous likez, surtout yoka vraiment conseil et ça va bien et puis apporter biso na ba commentaire ba correction na bino et ça va rappeler malam kofinga na bino pesa bienvenue tolinga ngo pe makasi pona ola kisa éducation nini ozu na famille na bino to pesi bambote ebele na bandeko na biso ba musulman to pesi bango ba salam alaikum bisika bizui bango to kepe na lombango to pesi batondo na bakimbangiste. Pourquoi pas, bah bonjour, bah rebonjour. Na bande connexion, il y a témoin de Jéhovah, il y a néo-apostolique. Vraiment, toute tendance confondue. Bonjour et bonne journée. Voilà, bande konanga na lombango, na ye kaka to solo la momuke. Pona kolobake, to tambolaka na ko banga nzambe, puis to tambolaka na repentance, na kotambola na kanda te parce que mikolo na biso na se awa ezalaka nango ya ko compter biso nde toyebaka te yango na ye na lombango ko talisa bino liwa ya ndeko ya mopanzi sango ya mwana na biso ya leki na biso pourquoi pas ya yo pourquoi pas ya cousine à tel oyo auti kotika biso na kombo ya Flore na kati ya Kinshasa liwa na ye epesi vraiment bitumba bande konanga bala liboso na mona ke mutu akufi les mêmes jours bitumba ya makasi ndenge wana famille ya papa na famille ya mama bitumba ya makasi parce que bande ko boyebi biso so to kufi ezaka mingi bandoki bazaka na kati sikoyo bandoki ya famille ya ba mama na bandoki ya famille ya papa bazoyeba te au juste nani asali bango kuwana nani amemi mwana na bango mwana akei wapi eza lokola bayibi bango lokola batikaki bango kidiba famille ya mama zoloba oyo feza ka famille ya papa nzoka nde bakoma pe koyiba biso miyibi bakoma koboma bato même na ba ekiri ba camarades ba ekiri ba voisins ba makambo ebele na musala ba mitema mabe ekoma ebele parce que na tango akala ezaki so mutu akufi famille ya mama na famille ya papa babandaka déjà koyeba aya mwana oyo akei wapi mais bango sikoyo kozanga bazoyeba te mwana nani azwi ye mwana abeli kaka ba malaria donc ba trouver maladie musu te ba malaria kaka bon bilomo boyebi pe soki akendeki na ba soins approfondis on ne sait jamais eloko nyezaki sima malaria wana mwana mwasi akufi vraiment na munene na ye na nzoto na ye nyonso bato pe bazali kokende kotala ye vraiment esali pasi ba témoignage ezalaki ebele mais eloko nga na yeli awa ezali makambo ya musala oyo biso tosalaka koya koleka liboso na bino koya kokota na kati ya bandako na bino ndenge boza komona nga boye soki otienga na kati ya telefone na yo otienga ezali kwa na koti na kati ya ndako na yo alors yo soki olingi nga pe te okoki mpe koprononce maloba ya mabe oyo mpe ezaki ele mosusu nazalaki na bonzambe te eye mpe ezwi ngai soki mpe olobeli nga maloba ya malamu ekoki mpe koya mpe esali nga protection epamboli ngai donc ezali ndenge moko bino bomonaka okobenga mosali na nzambe kaka na mongongo na yo ayebi yo déjà apesi yo kombo na yo alobi oza boye vi na yo eza boye parce que le spiritualisme existe avant nyonso ekoma physique na spiritualisme existe bandeko na nga ngai na koloba na kati ya mosali na biso oyo bango mpe ekiri nzika bacamarade na ye en tout cas se repentir et puis bayeba na kobomba na ba secret bayeba kozala na moninga
tango zakine na tango malamu lelo pe soki la msusu bo panzani biloko nyoso balobaka te parce que nakoke musika te to pesa exemple ya ndeko na biso mura to pesa bambote ebele batu nyonso balingaka yo mura chou mura boye mais ndeko mura en tout cas tala liwa ya proche na yo nzambe a frappé musika te aye ko frappé kaka pembeni na yo bandeko liwa nyonso tu so mutakufi soki nzambe aboyi okokufa te même bandoki balobi balia yo soki nzambe aboyi yebaki okokende te ndeko na biso ndenge akufi ndenge wana donc Dieu a permis que akende boyo kamala mura yo tango ye awa obandi penza kopanza ekiri en tout cas olobela maloba ebele pona ndeko grâce temo azalaki muto azalaki proche na yo azalaki muto bozaki ekiri moko azalaki muto boliaki na ye même si asalaki erreur mura bimisaka amuke tango yo bimisaki tala ndenge bato mosusu mpe basombaka makambo basombi yango baprofite babimisi mpe ya bango mais namonaki lobi grâce temo vraiment santé eza très bien vraiment esalaki ngai pasi tala sikoyo lelo soki grâce temo moto akweyaki mura akufa omoni ke bato baningai bakanga yo ndoki landa exemple ndenge monde bakangi nani Magali soki kongolo ndoki balobi amonana na ebembe wana te eza ye mutu abomi ye donc yo pe zwa mayele ngai pela danos na zwi mayele nga pe mopanzi sango yo pe mopanzi sango kote kuna to zwa mayele parce que ndenge toyaka wana okomona eloko pesa nango na tina te mais okotisi yango n ou bien conflit eza ya yo te eza ya mutu x na y mais yo mutu oza na yo z lokola kaka oyinaka moninga okoti yango mpe ofongoli kamera obandi mpe kokota obie bandi kobenga kuna pa y yo mpo tia bacommentaire ale sikoyo soki mutu bato alali akufi ubie yo moko mpe mutu ozotia bacommentaire ozobenga wana olali okufi ekokoma nini mpona kotaki bitumba ya x y mpona azalaki boye tala ndenge akufi tala ndeko na biso azalaki na kana maladi wana deja koti abeli ayoki mwa malamu azongi ndako ezo continue akoti hôpital bakomi kuna bakuti suna ba x ebele bakuti ta musuna ba typhoïde balobi foti kala na perfection mais baye ko memela esango ke ndeko kuna zo ko pupula yo zo ko finga yo afingi mama na yo afingi mwana na yo aza ko pupula yango pe biloko wana nde biloko kenda kotala wana komona 40,000 views wana komona 50,000 views bo tali yango ebele bo contribuer ebele na liwa ya mutu wana bo tie ba commentaire alakisaka nini akanisaka boye akanisaka boye bo tie ba commentaire ebele ya na yo mutu na bino batu botala biso soki mutu akufi na makamande wana souci wana ememi ye yeba ke toi aussi tu as tué yango na faut kokoma likambo faut kozana kotala avant ko kota likambo ya bato faut ko yeba source est-ce que likambo nazo kota et source nango eza ndeni e ko memelanga wapi est-ce que nako contribuer na liwa ya mutu te tangu mwana mwasi na zoloba Magali kongolo wana nzoka ndeko mwasi aza na hôpital lokola pe biso tozaka bato mo toza pe mwa bazoba toza bête toyebi te place nini tokopesa sango mutu oyo aza na kati hôpital oyo abengi alobi ke bakangi nga na docteur tension est élevée, sucre est élevé, malaria, balobi na ngana vanda. Est-ce que mutu abongo ko memele sango? Est-ce que mutu ya ndenge wana okoyi penza ko memela esango na hôpital? Mais ba memela ki esango. To yoka mwa muke, to zwa mayele, bino bato boningaka barando air nyoso tu ozo provoquer. Surtout bino nga pe na so bisa bino balibone parce que biso na poto awa. Barando ebele eleka kaka bino balibone mutu bomemaka yango mais boye batangu bomemaka yango tangu batu bazoswana yo po contribuer na trouble soki liwe ye toi aussi oza assassin nzamba kotuna yo yango sala attention to yebani te pourquoi ninko bundisa baninga pourquoi ningo tutisa baninga mutu boyebani te pourquoi niko kota likambo oyebi te même si batu bazoswana na bango yo yebi ke oyebi mwana mwasi wana oyebi ba secret na ye kobenga pe muninga msuti oya koloba koya kosala ba fausse accusation te koya kosala ba témoignage lokuta te e bongo so mwana mwasi wana akufi siko yo mtu yake na ma témoignage lokuta okosala repentance pa nzambe
lokuta nzamba ondimote. Il y a batumusu batusha bangote. O touché ye et que nzamba zumoli monae. Yaya ato sali repentance. Tu vas aller en enfer. Et puis sur la terre, banana ba génération no ba ko souffrir. Bako kola kapete na aja muku ya muke bakufi na aja muke bakufi so bakomika na aja donc aja muke nzamba ko réduire bande ko sili sa famille na yo ko réduire ba longévité à famille na bino yango bomona batu musu bakomika dina famille na biso kaso 30 ans ka mutakei boyebite koko na bino et makamni akenda kokota et lokoni akota ka ya bato eza kindokite me bi kota kota manque ya éducation songi vi moko ya mabe eloko etali yote tika bango mo baswana me yo banda ko benga ngana yebi ye tala kutubo ozo matisa nde moto ozo ebate atake boye alakisaka nini tala lelo ndiko na biso asi kokufa bande kona chela bino boyo kata mwa muke ndenge bazolela famille ebundi nanya bomiye bazol nzokande ikoza la pe bato media parce que mutu azana mbete hôpital yo ke memela yeke bazo finga ye balobi na yo boye mais directement tension ko kita e komata bamso ko kita siko nana bomiye bo luka bandoki pwani mutu pe abomiye eza mutu pe kopesa sango na kati hôpital. Siko mwana mwasi na saki barando yazo mona ngo keza musana na bango ba clashaka bato pona bazwa ba vue. Siko na ba vue wana moninga kufi. Maloba wana mususu ndeko na biso mususu bato ebele bazokufa na media source nango ka media source nango ba camarade ne mususu kena kokufa na Koshima bino mo boyebi bato baloba ki akokufa boye ekokisama. Mais boyoka kate o eza kwa deuxième na misu nanga o na monike bazolo bapeli kambupe baswanyisi pe bafingi ye bakepe koyebisa pe moninga kufi to yokandi ko mwasi o ngayo tonga to kata na bilamba mais je te mets en défi boza to bandela nazo yeba teki journaliste ngo bola la bolamuki eloko ezate babanzo finga baninga on sport bapesa babino makambo bo finga. Tu vas nous montrer tout le peuple. Tout le monde a des émissions. Mais je te mets en défi. Magali na futa mbongo nanga. Na oneka na ba chaîne tout. Yo lokola. Oza koto oza toza bato ba musicien te. Mutoza muto musicien azate. To zonga na okana ki journaliste. Songa na bina affronter yo po kokate Magali banda YouTube kala. Obonga to lelo te. Voilà, bande ko bozela. Voilà, partir à One day, a lady from my office asked me what I had done to my hair, even though I hadn't told anyone. Makinisi Magali. Koto kendo sa ba vino e kende zibie. Bosana makinisi te. Voilà. Partout yo sala na vina yo. Bosana ngona makinisi te. De toute le bêtise de ta vie Magali. Bosana ngona makinisi te. On l'équipe émission. On salue makinisi émission. On décortiquer. On finir. Tu as parlé de tout. La vie à makinisi. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ce qui va te faire obanga onga na ko affronter yo. So na pema ki na ba émission na zonga pona yo. To yeba dans la police. To yeba na pena musu. La grande Zela. Nzelo yo luki okota. Na bimsama émission. Je parle avec un gros douleur à la Magali atiki makinisi atiki mwana na ye. Ya mukio peut-être kazaki en tête ya famille na ye. Oya boya tika maman na bango malgré douleur, malgré pasi, malgré ko zanga ya famille. Andima ka fanda pembeni ya maman na ye aluka boko la mwana na ye. Nazo yeba teki journaliste ngo bola la bolamuki eloko ezate babanzo finga banina. On sport bapesa babino makambo bo finga. Tu vas nous montrer tout le peuple. Voilà. Oyebi cheno lekaki.
tout le monde a des émissions. Magali soki nga nazalaki. Ero yo yaki pose la bengani yo. Tonga to kata na bilamba. Mais je te mets en défi. Magali na futa mbongo na nga. Na leka na ba chaîne tout. Yo lokola. Oza koto oza toza bato ba musicien te. Muto aza muto musicien azate. To zonga na okala ki journaliste. Songa na bina affronter yo po kokate Magali banda YouTube kala. Obonga to ne lote. Oyebi on ba te na ba chaîne on le ka oyamba na banani. Tu reçois qui na ba émission na yo? Yo lokola affronter Makinis. Nambeto hôpital ba yo l'accès émission. Voilà. Oh yo benga ba union so pour dire que na sali nini. Nambeto hôpital ba l'accès émission. Lokola Yesu ki motema na ye. O aneliti na suka ya kata motema ke na sali Magali na pinganga. Jusqu'à sa mort. Toi tu vas assumer. Tous les journalistes contre toi. Ce qui s'agit de ça la marche sur la tapolo parce que biso ba journaliste to zawa et belé to tombo ba micro to tombo ba caméra. Mais tant ba journaliste ba on ba buzo ba eke ba to ba kufa. Tozo tele maté pour na landele loko wana. Donc les qui sont ka eleki bobi. Non. Parce que ba wana di eloko te. Là, on est hôpital, il y a un mec qui est hôpital. Magali a pu mourir pourquoi? Il y a une personne qui a c'est la Magali. Jamais. Biso nyonso toza ba pire na biso pe na kata ba émission. Toza na ba o toza ba ngo ba poche. O eza koko démarrer pe muninga wana. Mais otali sima. Kuko nuke no ni ofinga mo. Biso pe to finga ba. Yo yebi ko na personne na. Non. Ayebaki. Na boy Magali ayebaki ke bilo ba wele la tapeti. Ayebaki ba bima mobali moté. Flora sort partout, Flora c'est l'homme. Elle a sacrifié toute sa vie pour nous faire la moine en allié. Flora Ndimi Kofanda na kati ya studio ya ndako mokie sa maman et son enfant. So ba wele la mobali on a pas ma tenue. Mutu moko ta otombo la musapi. Lelo bandeko. Eza tongo. Naki nata mwa retard. Boyoki mwana mwasi azobela na ye nzoto keba soki pe basona ka ba welelaka nini avant Magali Kongolo keni kosala ye mission ba kaka ba bikota kota bakomi eska yebaki oyeba te okesala moninga pe mission si o démarrer yo finga ye na kati ya media mokili moma ba yeba na ba nasuka kota ka liyanzi soki azalaka nini tina nini. Nzoka nende ko mwasa za na mbete hôpital. Pona nga mutu abomisi eza Magali Kongolo. Pona nga mutu abomisi eza mutu amemela ki émission. Abeli maladi ya pamba te. Mais bande ko nga boyebi te, yo moko yebi. Soki ba bengi yo ke bakangi yo songi quelque part. Venge sa ko motema pasi. Yo moko yebi. Soki bazo ba bengi so ba vandi so pona ba tunu makambo. Surtout makambo yebi te. Okolela oyoka mutema pasi. Siko za na maladi. Nzoto eza malamu toza na mbete hôpital. Ba memeli émission. Émission na leka pa le kechu mais na omona ngoli sauté. Même atanga bofuna longo l'émission. Naza si le kechu a face émission mbala moko. Mais ba o lem su yango ba lobaka yango biso ba analyste tozaka nécessaire. Parce que so tozwa ka émission na tosa nango analyse elinga ke tika na ba chaîne na biso. Mais na principal ba longoli yango déjà. Bozo mona na yo mutu le kechu ozo yamba mutu olingi biloko wana mingi papa. Epesa biso nyoso leçon nanga mna oloba na bino epesa nga leçon. Nga kutu nazwaki déjà leçon. Ba biloko wana ko swana ka sona ke zanga tina wana boko zwanga lisuku na te finga ndengo lingi. Ganga ndengo gangaka. Finga ndengo fingaka. Okozwanga te. L'âge avance. Âge nangeza izozonga simate. Biso tozo kende bakalate 60 ans pe ezo yanango. Bakalate kolala kolamuka. Voilà. Eta libino. Poisi na leka 50. Siko lo oni na obanga 60. Elo oni na obanga 70. Na obanga lo te. Mais fona yeba komi bate la santé nanga.
nakomi batela nde nini nakangi matoi na ba leson dit oyo kutu nayebi bango te bobengaka batu pamba non batu physique bona evita batu nazakanga moko bongo siko batu nayebi te bobengaka nga boyelanga babiloko ma ezanga tina yelanga émission kitoko yelanga sujet ya bien yelanga eloko kitoko tokoloba mokili mpe sepeli bazwi mpe 1+. Mais soki ozoyela bato matongi mpona koswana kofinga koya te eza kitoko te komemaka bato na conflit moto aza na mbete hôpital bino wana kudu botelemi bomemeli émission oyo Magali asali afingi ye mwana mwasi aleli na mbete hôpital abi nasali ye nini nayebi eloko te asali ye mpe eloko te basala na rapele biso eloko te mpona kaka buzz mpona kaka Magali yango mikolo soki Flore azoki baplace moko azosala bapromotion ya bapublicité oyo kaka moninga mosu ayoki motema mpasi abwakeli oyo bandi koswanisa yo balobi afingaki ye makasi mais tala na suka bandeko mpo atosilisa vraiment naza na mwa retard mais problème eza te botala ndenge bitumba ebimi na famille bitumba ebimi na kati ya famille bandeko na ngai bozela bitumba eza oyo bitumba sikoyo ebimi na kati ya famille bafamille babandi kobunda te mosu ekiri ndika moto elie ye mosu kaka kolia moto eza kaka kolia na kindoki te koya kopesa moto sangwa mabe akoya akufi okozala otere ya likambo wana komemela moto fo batai na moto amemelaki video ti na mbete hôpital okoti mpe na hôpital donc mutu na bino ezaka te na raisonnement te mutu na bato eza na mabanga na kati lelo bato bakamarade ne nyonso bakomi azaki mona malamu ya famille ya Flore bandeko bana poto na Belgique kokate mama Antoinette aluta baotala biso ndenge Flore lelo atiki biso koza botala bitumba famille ya baga famille ya Flore bitumba suka bitumba voilà bandeko nanga na komi nanga na suka makambo ete ya biso même na kati ya bamoziki bokotaka bikota ekiri ndika yoka kombo bino boyebi bandika bokende kotuna bamanianga ndika ezalaka nini bokende kotuna ne mwana nsemi ndika basalelaka ngo nini ne mwana nsemi aitilizaka ndika mpona nini ndika ekomaka masasi ndika wana nde bomonaka ata so ozokalinga yango kaka oyoka pa ebeti epumbwe ale babiloko mosusu bokenda kokota bakombo oyebi te ozokotaka mpona loyenge na bavandaka bo bazwi kombo bapesi ndika non bayebi place nini basimbama bayebi esika nini bakendaka bikota okosala mpe baémission na yo oza na ekiri te okosala mpe baémission na yo ata oza na ekiri zala ekenge kozala mpe yo moko ta mosusu ezalaka mpe kitoko te fo ozala forte neti biso bamosusu bakoka te fo azalaka na petite na ye mwa kamaradi na ye bazokende bafeti bazokostafe ye basalali na mokili ndenge wana nakoki kokonseye motu nyonso tu te aza lokola ngai ke nazalaka nga moko na bana na nga na wifi mais ekozala mpe bioza na bakamarade esalaka mpe bien l'état za autre mpe ntango nakutana na baconnaissance nalobi esalaka nga mpe mabe te esalaka nga mpe kitoko mais pour éviter les problèmes parce que soki boye wana masolo esili bino monotonie wana bokomi kotonga baninga kaka baninga ekiri bokomi na binosu kotonga bango oyo kozala na motema mokuse ake kofunda parce que oyo afundaki akendaki kofunda Magali kaka moto azalaki na ekiri mwana batazo na kati hôpital tala kunda kati hôpital azokoka ta kotala ba YouTube te ye mutaza mutu actualité ye mutu atalaka lekechu alandaka ye mais akokai kotala te po azobela mais yosko fo memela ye na kati hôpital tala lelo akufi bobundisi famille en tout cas bino na balibiso na balibone to yeba kobatela ba vie ya baninga soki to yela bino 1+ bino pe bomemela biso 1+. À bon attendant, salut. Te présenter encore ma condoléances. La famille, il y a la fille. En tout cas, te belé bomona qui est. L'homme sous boye bien mais la rocha photo na ibandeli. En tout cas, na tiki bino.
nalata baketch mbango mbango tokende mosala. Bisous, bye bye, à bon entendeur. Salut.